liboso na kolomba Ésaïe 51, na natanga Esaïe 51 verset 12. kobanda molongo zo na mibale. 51, Esaïe 51 du verset 12. na molongo ya zo na mibale. Moi, Ngai je suis celui qui vous console. nazeli oyo azobondisa bino. As-tu été pour craindre Yo oza nani mpona kobanga bato qui pourtant sont mortels suka nde bato bakufaka et devant les enfants d'hommes mpe liboso na bana na bato comme l'herbe ozoleka lokola lititi et que tu as oublié le Seigneur mpe obosani nkolo mokeli na yo et fondé la terre, oyo akela lola mpe na mabele tremblait sans cesse jour après jour devant la fureur bozolenga chaque fois mokolo na mokolo liboso na monguna ntango azoluka ete abebisa bino. Où donc est la fureur? Wapi kanda yango ya banguna na 14. Bientôt l'homme qui a été mis en prison sera libéré kala mingi te moto oyo batiame na boloko akokangolama pour descendre au séjour mpona kokita esika na bawei. Il ne manquera pas akokita mpe te le pain quotidien. akozanga lipa ya kolia Je suis te. le Seigneur, ton Dieu, qui soulève la mer oyo nde nzambe na ye mugir ses vagues. ozo kotombola mai ya ebale mpe Est son nom. Verset 16. azotombokisa ngo J'ai mis yawe na mapinga nde nkombo na ye dans nati maloba na ngai na bibebu na yo je t'ai couvert na de l'ombre zingi yo na elilingi ya loboko na ngai pour déployer un ciel nouveau, fonder une terre nouvelle. nasali lola ya sika Sion, na mabele ya sika mon peuple. oza libota na ngai nde Prions. tobondela. Père céleste, Tata wa likolo nous te remercions matondi na motema pour mobimba ce jour, mpona mikolo pour oyo l'occasion d'être ensemble. ayopesi biso nzela tozala elongo Écouter ta parole, mpona koyoka liloba na yo adorer, kogumbamela yo de nous prosterner devant toi. tokofukama liboso na yo Nouvelle bénédiction. mpona koyamba pambolo ya Seigneur sika bien-aimé, na yo nkolo sois molingami. miséricordieux envers nous. zala na mawa epa na biso limbisa masumu na biso Enlève de nous toutes les pensées, longola kati na biso makanisi manso tacles, longola oyo ekozala mbeba na ntango oyo. rassemble-nous en ta présence sous le sang de la réconciliation. sangisa biso na makila na yo na bozali na yo na se ya makila ya bosangani na se ya boyokani na yo Fidèle, accorde-nous l'accès nkolo ya sembo à ton sanctuaire. pesa biso tokóma na esika no ya bule Tu connais na ngwende na ya ngolu toutes nos détresses, oyebi manso na biso mawa na biso tous nos soucis, tous nos soucis, toutes pasi na biso Seigneur fidèle, nkolo sembo aujourd'hui parmi nos rangs, touche chacun d'entre nous. tambola kati na biso simba moko na moko na biso Ceux qui sont faibles, telemisa baoyo basili kozwa botao Dieu fidèle, na baoyo elembu sauve ceux qui sont perdus, zambe na guéris bolingo les malades, bikisa bato babungi confirme ta parole, bikisa bato na bokono signe des tatula liloba na yo na bilembo ya bikamwiseli ce service divin. totii mosala oyo na bule na nkombo na yesu kristo amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. bokoki kofanda. Comme il est toujours question de la parole de Dieu, ndenge ezalaka likambo ya liloba na nzambe permettez-moi de lire très brièvement tikanga na ntanga na lombangu mokanda na apokalipsi 1, mokapo na yambo verset 9. molongo ya libwa Apocalypse, apokalipsi 1 verset 9. molongo ya libwa. Moi, ngai yohani votre frère mosali na et bino votre compagnon, mosali na bino qui partage avec vous wazokabola bino la tribulation bampasi et le royaume na bokonzi et la persévérance mpe na bokobi na kati na yesu kristo sur l'île
appelée Patmos, nazaki na ile babengi à Patmos cause de la parole de Dieu mpona liloba na Nzambe et du témoignage mpe mpona litatoli de Jésus. ya Yesu Kristo. L'accent que nous mettons dans notre proclamation est toujours et encore sur la parole de Dieu. Tokubeta tosala mbela Les nombreuses na butatu na liloba na yo likolo ya liloba na Nzambe que les hommes donnent à la parole de Dieu. makanisi bato bazokopesa na liloba na Nzambe La foi kasi en la parole kondima originale na liloba ya solo telle qu'elle est sortie de ndenge la bouche ebimaki du Seigneur, na bibebo na nkolo soit par les prophètes ou par les apôtres, ezala na basakoli na ye ezala na batindami na ye epemami de Dieu na molimo zu uns gekommen, niedergeschrieben, so nehmen wir Gottes Wort auf und an. venu à nous. epemi na molimo C'est ainsi que nous recevons et eyebi epa na biso yango nde biso tozokoyamba lilobango Frère Branham que Dieu est son propre interprète. toyokaki na monoko ya dekubranambe ke Nzambe aza molimboli ya liloba na ye moko. Et Dieu veille sur sa parole, Nzambe asenzelaka l'accomplir likolo ya liloba na ye l'heure mpona akokisa yango ntango ngonga na yango ekokisami. Il en va de même pour tout ce que Frère Branham Eza ndenge moko dit na oyo maso dekubranama alobi et qui peut être difficile à comprendre. oyo ntango soki ekozala mpasi mpona kososola yango En toute sincérité. Mais c'est exactement ce qu'écrit Pierre dans sa lettre. ezali mpenza oyo petelo akomi na mokanda na ye Référence à Paul azozwa reference na Paul dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. na deuxième épître ya Pierre mokapo ya misato 14 est écrit ici. molongo zomi na mine ekomami nde yango balingami En attendant ces choses, na kozelaka makambo yango appliquez-vous bomipesa à être trouvé sans tache tokutana et irréprochable na koyi tokutana na lidodo moko te la paix. epe mpona kopesa mpe kimia. Considérez la patience de notre Seigneur tala ni bozeli na nkolo na biso comme lokola notre lobiko bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. ndenge ndeko na biso Paul Sagesse akomeli bino a été donnée kolanisa bwanya oyo epesami na ye dans toutes ces lettres oyo azokosalela na mikanda na nyonso qu'il aborde cette question. ntango azotala likambo Il oyo y a des choses difficiles ezali makambo ya pasi mpona kososola les ignorants kasi oyo bato bayebi te et les instables na baoyo propre perdition fanda mpe te comme ils le font baza aussi kosala mabe avec le ya reste. liloba yango mpona libungi na bango moko. Il n'y a donc rien de nouveau eloko ya sika eza esu te sous le soleil. na se na moi oyo Déjà autrefois, kala kutu ce que Paul enseignait a été déformé. oyo Paul kutu azali koteya babongolaki yango Aussi les écritures qui s'y rapportaient Baloba ont pe. été déformées. Il y a des gens qui sont ezolobelango eux-mêmes bato moko baza bango moko babebi et qui déforment donc tout. bazobebisa nyonso to eza liloba ekomami ata liloba elobami Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu bobele baoyo bazwi ngolu na Nzambe espèrent de sa part bakozala na limiemie na liloba na ye pas de commentaires, bakosala bakommentaire te ya kolimbola mabe pas d'opinion personnelle. baza na makanisi na bango moko te Accepte la parole de Dieu telle qu'elle nous a kaka été bakotikaka transmise. liloba na Nzambe ndenge epeselami. Que certaines choses dans les lettres de Paul makambo mosusu c'est difficile à na mikanda ya comprendre. Polo ezalaki mpasi mpona kososola yango. Nous dire aujourd'hui, tokoki koloba nini lelo après l'ouverture des sceaux, nsima na bofungami ya bakake nsima ya bofungami ya bikangelo sambo que nous attendons. oyo tozozela kokokisama bilaka eza kuna na kati. Parfois, Dieu peut utiliser des exemples ntango mosusu Nzambe akozala na bizaleli bandakisa ou témoigner mpona des choses kotatola makambo ya bule aux
2 avril, na banzi mokolo ya 2 avril lorsque le Seigneur ntango nkolo a littéralement, alobeli ngai mot pour mot, na kombo na nommé les kombo aliments terrestres atindi atangi biloko ya mokili oyo mettez ces aliments alobi na tia bilei oyo na libombi emmagasinez-les, sangisa yango énumérez les pommes de terre, la atangi farine, pomme de terre différents farine l'huile et tout mafuta les autres na biloko biso mosusu ya kolia. Moi, en tant qu'Eval Frank, Ngai lokola Ewad je Frank n'ai pu entendre que ce qui a été dit, nayokaki kaka oyo elobamaki na ngai d'avoir effectivement nani emmagasiné toutes ces akoki choses koyokela ngai pasi ndenge nasangisaki biloko biso en wana grande quantité. na Nous avons rempli la ezalaki case ebele totonisaki de ndako ces aliments na bilei yango qui avaient été nommés na oyo ye moko atangaki le 3 décembre de la même année. na Je banzi me 3 décembre devant na mbula moko wana nakutani nazalaki liboso ya ndeko Branham a mal compris. alobi nayaki yo ososoli Le mabe Seigneur dit, mais j'avais oyo compris nkolo alobaki na yo à 100% ce que le Seigneur kasi ngai nayokaki simplement oyo nkolo alobaki na ngai qui était dit de manière terrestre, na oyo elobami na ndenge ya mokili oyo spirituelle, kasi la multitude na oyo elobami na lolenge ya molimo ezalaki nde liloba na nzambe indiquait que Dieu avait préparé nzambe une multitude abongisaki de nourriture bilia spirituelle pour ya molimo son peuple. mpo na libota na ye. Quand frère Branham, Ntango ndeko Branham alobi il ne s'agit pas de nourriture terrestre, etali bilei ya mokili te de kasi la bilei parole révélée liloba de oyo Dieu. efungwami ya nzambe mpo na ntango oyo. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Mpo na nini nazolobela yango? Frère Branham a aussi vu Mpo beaucoup de choses. ndeko Branham mpe amoni mpe makambo ebele, Une grande tente. amoni Certaines choses ndako monene, devaient arriver. makambo ebele esengeli Il y ya a des gens qui attendent simplement bato que cela ebele arrive. bazozela makambo yango eya. Voir des choses terrestres, tokomona makambo ya mokili signification spirituelle. kasi ekoza na ndimbole na molimo. Apprendre une fois pour toutes à laisser à Dieu le soin de malamu kotikela nzambe ye moko et comment mokumba na ye ndenge nini mpe lolenge kani ya kosala na makambo na ye. nous comprendrons les déclarations wana de frère tokososola maloba na ndeko Branham cet honneur. ata etali bikangeli sambo, ata etangeli bakake sambo, ata etangeli Toutes sortes de choses différentes. troisième poule. Nous laisserons à Dieu le soin. tokotika nzambe ye mei azo mokumba na maloba wana, Il achèvera son œuvre akosilisa mosala na ye dans son église. na kati ya eklezia na Dès ye. l'instant où nous nous faisons une idée de la manière dont cela doit se passer, to tokobisalela likanisi na ndenge makambo wana ekolekana wana mpenza bobebi yango wana dans le royaume de Dieu, les interprétations et les na bokonzi na idées nzambe ont leur place. na makanisi na bato eza na esika na bokonzi na nzambe te. Chaque jour avec le Na Seigneur, bokonzi na nzambe tozotambola mokolo na mokolo na nkolo na biso, et il ne tardera pas. bongo bilaka na ye Interprétons akoumela te mpo na kokokisa yango, difficile à comprendre. kasi tolimbola te makambo eza mpasi na kososola, Intentionnellement tosala yango na makanisi na biso te. pour son propre malheur et Azo pour la limbola protection de tous ceux mpo na mawa na ye moko, mpo azondimela bandimbole na ye moko. écrit ici. oyo nde Paul akomi awa. Il y a cependant dans ces lettres des choses difficiles à comprendre. Na mikanda oyo makambo ya bapasi ya kososola ezali. Verset 16, la deuxième partie. Il y a Mulongo cependant zomi dans na ces lettres toba des choses difficiles à comprendre. makambo ya pasi ya kososola Que les ignorants oyo bayebi te et les instables na bato oyo bafandi mpe na liloba te propre perdition baza kolimbola yango mpo na libungi na bango moko, font aussi avec les autres écritures. ndenge bazosala yango mpe na makomi mosusu. Ce que nous interprétons tika oyo tozolimbola déformé, elimbolami mabe, c'est cette déformation qui cause la perdition ezali ndimbola mabe ezomema libungi dont nous ne pouvons plus sortir.
otomilingi na biso moko na makambo toko bima lisusu sans te. vouloir les juger. Ein Mensch Une fois qu'une personne commence à interpréter, Tango ça s'arrête plus. moto Quand une interprétation akoki ne tient akomi plus, kolimbola makambo na ye puis une autre, akotelema lisusu wana te encore. akokoba kaka na kolimbolaka Et il est mabe question, comme il est écrit, von Klarheit de passer de clarté en clarté et de likambo connaissance ezali en connaissance. koleka na bosolo na Mais bosolo. dans le cas où l'on interprète, on passe d'une erreur à Mais l'autre. tango bazolimbola mabe okoleka na libunga te na libunga wana mosusu. Dieu nous préserve. Nzambe abatela biso banso mpona makambo wana. Qui le fera? Toyebi ke Reçu ye moko akosala yango. Toyambi kati na biso libota ya bule. sans mélange. Momboto esangisami na makanisi na bato te. Kala mingi te. La parole et la parole et la parole. Liloba kaka liloba kati na biso ekozwa esika na yango. Nous l'avons déjà souligné. Toshili kubetela sete Dès le commencement, uta ebandeli de l'ennemi a été d'interpréter la parole. mayele mabe ya munguna ezali ya kolimbola mabe liloba na De Nzambe. l'interpréter. Kolimbola ngo mabe. Parler clairement. Nzambe alobaki polele kasi munguna Venu aye na Eva une question. kotuna ye interpréter. mutuna na kolimbolaka yango mabe. Vous ne mourrez point. Alobi nini bokokufa lisusu te. Genèse 3:4. La transgression était programmée. La séparation d'avec Dieu. Bokabwani na Nzambe Perdition était esalamaki. là. Libungi ezalaki wana. Tolère aucun mélange. Nzambe alingaka bosangisi te. Nzambe akabolaka. Il a choisi Tango ya- Israël comme son peuple. Ndenge ntango ya poni libota na ye Que j'ai alobi na bango te bino nde nakaboli na bato nyonso vous mon peuple. mpo te bozala libota na ngai. Verset 6. C'est pourquoi il a été appelé le Dieu d'Israël. Ndenge babengi ye ke Nzambe na Israele. Deutéronome Ne 6 mélangez pas avec les 7-6. Bosangana na bato mosusu te. Amoriens et tous Na ceux qui ba-Amorien. vous serez Na bato wana pour moi mosusu. un peuple Bokozala consacré. mpo na ngai libota ya bule etiami pembeni libota ya basantu. Vous n'avez pas le droit de participer aux fêtes Bazalaki na ndingisa ya kokende bafeti te que faisaient les autres. oyo bato mosusu bazali kosala. Destiné à un but très Bango particulier. bazalaki na ntina ya bule oyo Nzambe akanelaki bango. L'église du Dieu Eza bongo mpe na eklesi ya Nzambe na bomoi. est l'ecclésia. Eklesia L'église Église. à sortir de tout ebyangami ebima na maso sanctifié dans un ebulisama but particulier. epetolama na lolenge ya bokeseni. Si nous recevons réellement la parole du Seigneur Awa. avec sincérité, Soki toyambi loba na Nzambe na bosolo nyonso, lorsque l'heure de Dieu sonnera, ntango ngonga na Nzambe ekobeta accomplira ekotondisa ce pourquoi biso. Dieu l'a envoyé. kokisa eloko mpo na nini Nzambe atindaki yango. Parole pour l'accomplir. Atindi liloba mpo te akokisa yango. Nous pouvons nous reposer en Dieu et en sa parole. Tokoki Cessons kopema l'agitation. na liloba. Nous nous reposons en Dieu. Je ne veux pas dire que là, totika je ne nyonso veux wana pas dire par là que nalingi naloba te ke dormons. tolala Je veux pongi dire par là, parvenir à la certitude de la foi. tokóma na bosukisami ya kondima na kati ya Nzambe na koyeba ete Ceci oyo est la sainte parole ezali liloba ya bule na Voici Nzambe. les promesses Tala bilaka données. apesi Nous les recevons dans la foi. tokoyamba yango na kati ya kondima na mitema na Nous les biso accueillons. toyambi yango Nous savons mpe toyebi ete ne peut pas nous décevoir. iya koyokisa biso soni te. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Oyo apesi biso bilaka Accomplira azali sembo son mpe akokisa yango na ngonga na ye. Pour ma part, Mpo na ngai je suis très, très reconnaissant. nazangi nazozwa matondi na nkolo mingi mpo na mbela na ngai. L'appel divin, Mbela ya bule pourquoi Dieu veille lui-même Nzambe ye moko azosenzela likolo na yango. cet appel.
na Car mbele tous les wana hommes sont égaux. Il n'y a pas un seul bato homme nyonso te qui soit bakokani différent de son moko te prochain. akeseni na moninga na ye. Toujours dans l'erreur, ainsi est-il écrit dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est ainsi fait. Moto asalami mpona kokabola Encore le Seigneur, alobi par lisusu l'intermédiaire de Paul, dans l'épître aux Hébreux. na mikanda bayebelo N'ont pas reconnu mes voix. basosoli banzela na ngai te Toujours erré dans leur cœur. batepaka na mitema na bango. Hébreux 3, verset 10. Hébreux 3 Ensuite vient l'autre passage. verset 10. Je vous donnerai un cœur nouveau. kasi nakopesa bino motema na sika Un esprit nouveau. molimo na sika. 27. Ézéchiel 36 27. L'égarement cesse. wana Nous quittons wana le chemin libunga elongwe pour emprunter le tolongwe na nzela wana chemin droit. tokomi na nzela sembo Le Seigneur. tokomi kolanda nkolo na biso N'entend plus les voix de droite ou de gauche. tokei bangambo na ngambo te La voix de celui qui marche au milieu des sept. toza koyoka mongongo na oyo aza kotambola bitelemeli sambo ya olo 13. Et nous croyons qu'il s'est exprimé assez clairement. Et comme je l'ai déjà dit, toyebi ete alobi na biso polele ndenge nati koloba s'il y a des choses qui nous semblent difficiles à soki comprendre, makambo ezali mpasi mpo na kososola nous les laissons à Dieu. tokotika yango mpo na Nous n'en nzambe donnons aucune interprétation. tokopesa yango ndimbola na biso Quand te l'heure viendra, ntango ekoya arrivera. wana ekokokisama. Jean a été exilé sur l'île de Patmos. yohane batiaki na ile de Patmos Des vacances ezali mpo ta oleka bavakanse kuna te me pour la volonté de la parole de Dieu. ezalaki mpo na mokano na liloba na nzambe mpo na liloba na nzambe Témoignage de Jésus. mpo na litatoli na yesu kristo. Apocalypse 1:9. Apocalypse 1:9 De Père. ezotambola elongo Celui qui a vraiment le témoignage de Jésus, et je vais vous lire ce passage. oyo aza na litatoli na yesu kristo na kotangela bino molongo yango Que vous sachiez de mpo boyeba ce qu'est le témoignage de litatoli nini yango ya jésus. Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19 9 et 10. verset 9 na 10. Puis il me dit, mpo alobi na ngai bénis sont ceux qui sont invités au festin. bapambolama baoyo babengi bango na feti ya lipa te Il me dit, ya nteke. alobi ce lisusu sont là eza wana les véritables paroles de Dieu. maloba ya solo na nzambe. Amen. Ce sont là les véritables wana paroles de nde Dieu. maloba solo na nzambe. Verset 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit nakwei na makolo na ye mpo te nagumbamela ye. alobi na ngai cela. kosala bongo te. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères nazali qui ont le mosali témoignage de Jésus. mpe moko na bandeko na bino oyo baza na litatoli na yesu kristo. Témoignage de Jésus gumamela nzambe. est l'esprit de prophétie. litatoli ya yesu kristo ezali molimo ya Vous lisakoli. savez que les saints hommes boyebi bato na nzambe parlent et écrivent baza koloba poussés mpe baza kokoma basukumami na molimo santo sous l'inspiration du Saint-Esprit. na se ya bokamba ya molimo L'inspiration santo. divine, l'esprit de prophétie, molimo na l'esprit de lisakoli. prophétie molimo na était lisakoli sur les prophètes. ezalaki likolo ya basakoli. bazalaki komona, bazalaki koyoka, Était inspiré. bazalaki kosukama na molimo. Un esprit de Dieu molimo moko moko wana nzambe d'être sur esengeli ezala likolo na biso il est aussi sur mpe nous. azali mpe na biso. Cet Amen. esprit molimo témoignage ekopesa litatoli de Jésus-Christ. ya yesu kristo. Amen. Et nous avons ainsi les paroles boye véritables de Dieu. toza na maloba solo na nzambe Témoignage mpe de litatoli Jésus-Christ. na yesu kristo. L'esprit molimo de prophétie ya lisakoli nous conduit ezokamba dans biso la prophétie na kati na liloba na lisakoli ya biblia. révèle. ezofongolela biso ndenge toyebi yango Ministère du frère Branham na ndeko na lotoma ndeko Branham caché oyo ebombamaki bikeko na bikeko et efungwamaki. c'est pourquoi mpo na nini nde ntinango elobami na mikanda nyonso oyo eza kotindama oyo aza na matoyi ayokama ye. molimo aza koloba na eklesia. l'esprit molimo utiliser la bouche d'un homme alobeli monoko ya motu pour parler. mpo na koloba na biso. boyebi yango malamu. Dieu a toujours eu
Nzambe azwaka bato transmettre un message. mpona kopesa sango na ye. Il avait les prophètes, Azalaki na aussi basakoli les apôtres. mpe na bantoma. Mais c'est pourquoi il est vraiment Nde ntina nécessaire yango eza na motuya de faire attention, ya kosala bokebi mingi rien ajouter, mpona kobakisa eloko te, rien interpréter. mpona kolimbola eloko moko te. Nazozongela yango lisusu. Toute interprétation Bandimbola nyonso entraîne la ezomema perdition. liwa libungi. C'est ce que nous avons lu. Nde oyo totangi, Écrit Pierre nde en oyo Paul référence Petelo aux akomaki épîtres de Paul, na kotalela dans lesquelles mikanda ya certaines Polo choses azali étaient kokoma difficiles à comprendre. ete maso makambo soki ezalaki ya pasi na bososoli. Même aujourd'hui, Te 3:16 qui sont ceux ndenge moko mpe lelo lisusu banani oyo baza kolimbola mabe, baza kotordre sanse ya liloba na Nzambe, baza banani ignorent en fait les choses de Dieu, baza mais qui se croient baboyi makambo na Nzambe, plus savants et ka bazomimonake lokola bayebi que tous les autres. ke bayebi koleka Paul bamosusu. écrit que nous ne devons pas aller au-delà du mpo na lokomi ete témoignage. tokokende libanda na makomi te. 6. Il est très important que Eza na nous motuya nous souvenions tokanisa likambo ya 1 Corinthiens 4 bondimbole na biso moko la perdition, ezokamba na libungi. que Dieu nous en préserve. Nzambe abatela biso. Poursuit ici Akobi awa Pierre 3 verset 17. Pierre 3:17 Puisque vous savez cela à l'avance, lokolo boyebi yango na yambo balingami bosukisama bobela bosala angele suivant la voie de ceux qui se sont po te égarés, na kolandaka banzela bato babunga soyez entraînés bino mpe bomemama votre propre foi. kolandama mpe na kondima na bino mpe na bato wana. 17. 1 Pierre Quand 3:17 je pense à tout ntango ozobanza na nyonso wana oyo olobemi awa et que tout cela est attribué à frère Branham, oyo ke nyonso wana balobi yango kaka ndeko Branham moto alobi yango, naza na soni et je me demande mpe nazomituna comment cela a-t-il pu arriver, bakaboko ye boye ndenge nini ko na mwa ngongo moke boye, parce que ce sont les derniers jours. parce que eza mikolo ya suka Cherche oyo monguna azoluka kobebisa mosala na Nzambe, il mettra tout en œuvre, akotia nyonso to na mosala créditer le mpona message divin kobebisa sango na bule aux yeux du public. na miso na Mais bato, il n'y parviendra pas kasi akokoma mpe te. à révéler sa parole Nzambe afungoli liloba na ye pour ceux mpo na qui sont baoyo destinés na baoyo bakanamaki te à le pur bayoka divin, liloba na mpetwa, l'entendront, bayoka yango, la bakobatela liloba yango. Amen. Bakobatela yango na motema peto, ils ne l'interpréteront bakolimbola yango ils ne te, l'interpréteront pas, ils bakolimbola yango te, ne déformeront pas, bakobebisa yango te, bakondima yango garderont dans leur mpe cœur bakobatela yango na mitema na bango. que cela arrive bientôt. Nakozelaka te o wana ezoya kala mingi te. Sont sind am Weg. Sie wissen gar nicht, des gens aber verdeckt sans scrupules Bato bazangi soni sont à l'œuvre. Ils ne baza savent kati na pas misala, ce qu'ils font, mais bayebi eloko bakosala te, kasi mbeba suit leur pas. ezolanda bango. welche erklärt Combien se sont détournés de la Boni, vérité boni. simplement parce qu'ils ont écouté les explications données Boni boni bakimi liloba na Nzambe mpo bayoki bandimbola elobami, si joliment. Oui, frère Franck vous a caché tout cela. bazoloba bien na kitoko nyonso oyo ndeko Frank abombeli bino yango. Alors que j'ai traduit Zuka nde toutes les prédications na et que vous limboli les avez à votre mateyi disposition. nyonso to boza na yango, Pour lire ce qui a vraiment été prêché. botanga oyo eteyami. Est-ce compréhensible? Comment pourrais-je, moi, Ndenge traduire likambo ngo toutes les prédications eza na nzela ndenge nini rendre accessible ngai na limboli mateyi nyonso to po te nasala bino to bokota na mateyi yango, boyoka mateyi yango, elle? nakoka kobomba lisusu mosusu, Je n'ai rien caché. nabomi eloko te. Au contraire, Zuka nde j'ai eu beaucoup de travail avec nasali mosala ya ebele na makambo yango. voit la série de prédications devant lui, constatera et réfléchira peut-être Oyo akomona au temps qu'il a ndenge fallu mateyi elandani, traduire, akososola ete ngonga oyo esengeli mpo tosala mosala yango, puis akososola les traduire et ensuite encore les relire et les corriger. atanga yango mpe nsima Et ceux kosembola yango mpe na nzela lisusu. aucune Kasi prédication, bato wana balimbola ata liteyi moko te, oui, il les a cachés aux gens. bazoloba ke nabombi yango na bato,
Et c'est une très mauvaise chose. ezali kambo ya mabe Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. tokotelema na oyo bilobele na bango wana te bilobele na bango wana te Cela nous sert au mieux, cela sert à notre bien, cela Zukande, nous rend encore plus reconnaissants. wana ezokembisa biso Et kete lucide. nkolo aza na biso Nous pouvons réellement prêcher tokoki le message divin koteya partout sango ya bule amour et sagesse. na bolingo bipai biso Et les gens devront dire, bato nous bakoloba n'avons jamais entendu cela. toyoki nano yango Nous te devons également dire, kasi esengeli toloba ce qui a été dit vient de la Bible. oyo elobami euti na biblia A eu un grand impact à wana Nairobi. esali mosala monene na Nairobi Je vais écouter ces cassettes nalingi koyoka mateyi wana na bavideo nyonso na mbala de relire les passages de la mpe Bible que naye tu kotanga as lus bapassage biblia oyo atangi pour me convaincre, mpo nasukisama approfondir na kolendisama la question motuna der göttlichen Botschaft nicht et aller plus profondément. mpe kokende na mozindo nango diese Zeit Du message divin, von das, was wir leben, c'est une parole de Dieu pour notre temps. sango na ntango ya bule ezali loba na nzambe na ntango na biso oyo Dit aux instruits et aux ignorants. C'est seulement ist es ein wenig avec les prétentieux que baintrigue na baignorant les instruits wana et les ignorants na bainstruit couche sociale. na baignorant na bato ebele mosusu mpo na bango eza mpo na bango te lilobango Avec lequel il est difficile na bango eza pasi de s'entendre. mpo na koyokana na bango Dieu, kasi nzambe par s'adresser à de telles personnes, akoki kolobela bato ya motindo oyo te pharisiens, ils savent tout. baza bafarisien Que tout le monde bango bayebi nyonso déjà avant même que l'on bango dise quoi que ce soit. liboso ete baloba makambo nyonso to Ils ne savent bango nde basi bayebi rien. zuka nde bayebi mpe eloko te Et notre Bakufa. nation sont enveloppés de ténèbres. nyo makanisi bososoli na bango ezingami na molili tu Comble d'une lumière éclatante. biso toza na pole mpenza Ce n'est donc pas nous, mais le Seigneur. kasi nkolo nde moto azogengisa biso Et c'est pourquoi nous lui rendons à lui seul. nde bongo tozongisa ekembo Il y epa a na encore ye une ou deux paroles que je voulais lire. na makomi moko ezalaki na lingi natanga Importance pour moi, bien que nous les connaissions tous. De ata Timothée chapitre toyebi yango biso banso 2 Timothée Une chapitre 4 parole qui, pour moi personnellement, je voudrais dire signifie presque tout, car an mich gerichtet wurde, cette parole m'a été adressée directement. mpo na ngai liloba oyo eza mpo na ngai mpo balobelangi yango na ngai moko 2 Timothée 4 Je t'adjure solennellement, nazolobela yo polele le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts. ekomami yesu kristo akosambisa bato bakufi na bato bomoi Apparition et de son règne. mpe na bomonisami na ye na bondondi na ye lokola La mokonzi parole teya liloba insiste en toute occasion, beta na lolenge nyonso favorable oyo ekoki oyo ta ekoki te sakola yango kaka na ngonga nyonso prend, pamela exhorte avec toute lendisa patience et soin dans l'instruction, na bozeli nyonso to na kati na malakisi où les hommes ne supporteront plus la mpo ngonga ekoya bato bakosepela te na maloba ya bule kasi baza na mokusa ya koyoka biloko na bango balingaka selon leur propre. kolandisa makanisi na bango Verset 4. Et ils détourneront l'oreille bakolongola litoyi pour se tourner vers des fables. bakobalisa litoyi na bango na solo mpo te bayoka biloko na bango moko Chose, endure les souffrances. yo kemba na bapasi mpo na mosala Prédicateur lokola moteyi de l'évangile, ya liloba ya sango malamu remplis pleinement ton ministère. tondisa mpenza lotomo na yo malamu Ne nyokwama demande pas plus. Mais nazosenga koleka te je veux accomplir cette parole. na ngolu na nzambe na kokokisa liloba yango Être à la place de Timothée, an den damals dieses Wort en ce jour, à qui ces paroles ont été adressées. ekozala na esika ya Vous timote savez bien que Paul avait na particulièrement boyebi malamu ete paul Timothée dans son cœur. alingaki timote na motema na ye Comme toi, parmi tous alobi moko te aza lokola yo
tous cherchent leur banso intérêt. bazoluka ba intérêt na Mais bango il y avait là un homme. kasi mutu moko azalaki wana Mais il y avait là un homme. Précisément, cet homme mutu azalaki wana avait beaucoup confié. oyo Paul apesaki On mokumba serait presque tenté d'utiliser le mot conjurer, car c'est littéralement écrit, je t'en conjure devant Dieu. elobami polele nazolobela liboso ya nzambe napesi motindo liboso ya nzambe Que la parole Était soit proclamée liloba etatolama pure et sainte. Et Paul qui pouvait voir dans l'avenir, a dit, akoki komona mosika alobi dans 2 Timothée 4, verset 3, car il 2 viendra Timothée un temps 4, où l'on po trouvera la ngonge société koya supportable bato et où, bakomipesa suivant leurs propres désirs, ebele na bato na makanisi na bango mpona koyoka maloba na bango bato yango bakoya foule de docteurs, etuluki ya badokotolo des gens qui veulent toujours entendre quelque chose, mais pas ce que Dieu a. bato balingi kaka koyoka eloko kasi balingi koyoka oyo nzambe azoloba te Nous ferons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. biso tokotikala se motiki no nkolo akoya Que nous avons été eza mokumba na biso écrit ici, nde wana ekomami bongo na 2 Timote au chapitre 2, mokapo ya mibale 15, 11-15 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, sala un makasi ouvrier, omonisa liboso ya nzambe lokola mosali rougir, ezali teke kotomboka dispense droitement Pour- la parole de la vérité. ifo oloba lisolo liloba na bosolo Gloire à notre Dieu. kembo na nzambe na biso Avons-nous entendu de frère Branham toyoki nini na ndeko Branham que nous faisons partie de la parole. Nous sommes une partie de la parole. toza eteni na liloba De l'époux. toza eteni ya mobali Nous sommes la chair de sa chair. tozali les os nzoto na nzoto na yo mikuya na ye engendré et né de Dieu. tobotami na Par nzambe le même esprit de na Dieu. molimo moko na Nous nzambe sommes fils, toza bana filles de Dieu. bana basi ya nzambe Jean écrit, Jean a ce commis, que nous serons n'a pas encore oyo été tokozala nano emonisami te révélé. emonisami te Quand cela sera ntango yango ekomonisama nous serons semblables tokokokana na à ye lui. amen Jean 3:2. 1 Jean 3:2 J'ai révélé ton nom nalingi à kotalisa nkombo na yo frères, na bandeko na ngai premier-né, boyo abotami yambo plusieurs frères, bandeko ebele premier-né, babotami yambo comme Adam, likola adam premier homme, et que tous les aza moto ya hommes yambo viennent après lui, ete bato nyonso bazokuta na nzela ya adam après Ève, ainsi tous viennent likola après le eve mpe bana basi basi mpe bautuki mpa na ye nous biso mpe encore, toza kolela na kati ya nzoto oyo mais kasi l'heure aura sonné, ntango ngonga ekobeta l'heure reviendra nkolo akoya avec la trompette na et la voix kelelo koula de l'archange. na mongongo na Les archange morts en Christ bakufi na kati ya kristo bakosekwa nous serons biso changés, tokobongwana enlevés tonetwami elongo de notre Seigneur liboso na nkolo na biso bien-aimé. molingami na biso 1 Thessaloniciens 4, ye nde zego adam ici, 1 Thessaloniciens 4 Timothée 4, 1 Timothée 4 Paul savait ayebaki que cela s'accompagnerait de souffrances. wana ekokambama na bampasi Au verset 4 et 5. na molongo ya mine na mitano Mais alobi les oreilles se détourneront de la vérité. kasi matoi ekoboya solo On se tournera plutôt vers les fables. Verset 5. bakobaluka bakolinga Deux choses. masapo kasi na makambo nyonso to oyo yo zala Implique des zala mayele des malentendus, des calomnies, de toutes sortes. bakosela baboyoki ya Ce mabe n'est qu'à la fin. makambo nyonso to ya mabe ekoyela yo ekoya A fini par parler franchement et a dit, kasi na si suka tu avais lu les lettres nde alobi que j'ai reçues, soki ozwaki tu saurais quel Mikanda. risque j'ai pris moko akomeli ngai mikanda alobi ke réunion pour ntango mikanda oyo to natangaki nakobongisaka bareunion mpo na yo ainsi riske nini nazwaki surmonter et savait ayebaki na motema na ye que Dieu ezalaki nzambe dirigeait aza kokamba les choses. makambo nyonso Et il a dit alobi plutôt l'autre mosusu wana alobi qu'il se
il tenait à côté un douanier, un non-croyant. Un douanier s'était converti. Il aza pembeni na ye abongoli mpe motema ya 12 ans. J'ai vu quelques personnes de l'époque. Alobi Il tenait à côté et écoutait brièvement aoza koyoka adieu à l'aéroport. ma kolakama na ngai na bango na aéroport. Frère, ndeko si cette affaire ne vient pas de Dieu, soki likambo euti na nzambe te, cette chose ne venait pas de Dieu, soki yango ne s'y opposerait pas. soki eutaki na nzambe te, mais Satan mela telemeli yango te. mela Nous avons pu ensemble remercier le Seigneur. boye tokomisi nzambe elongo. Puis un autre est venu et m'a dit, mosusu aye alobi mbote ndeko frère je Frank lui ai répondu certainement pas. Et il m'a dit oui. alobi na ngai 12 ans eleki Ton chauffeur, nazaki mo je t'ai conduit là-bas. Et nazaki chauffeur na yo les réunions. mpe bisika nyonso bareunion ezalaki Devenu croyant. kasi nsima na ndimi Et moi, le plus beau dans tout cela Ngai. que j'aille, c'est que des Ya gens kitoko. sont conduits. na bisika nyonso naza kokende bato bakambami na nkolo. Amen. Cette réunion Beaucoup- doit servir à ce que les personnes qui n'ont pas bokutani oyo pris esengeli esunga bato nano bazwi décision na bango te, esunga bango Dieu leur parle. liloba na nzambe elobela bango, Agissent en molimo santo asala mosala kati na bango, que le Seigneur les aime. nkolo alinga bango. Est mort yesu pour kristo nous. akufi mpo na biso. Amen. Na bolingo na golgota. Revenons à cette pensée, verset 5 de Timothée 4. Kanisa oyo ya- Sobre en toutes choses. totikala mayele na makambo manso. Souffrance. Je le fais volontiers. nayebi na bampasi nyonso tu Restez eyaka kaka, la vérité. kasi bino botikala na bosolo. Alors je supporte volontiers. boye nazosuporte bampasi nyonso, Vous êtes également prêts. bino mpe bobelema mpe bongo Chose. na makambo manso bosuporte yango mpe Tout comme notre Seigneur a souffert. lokola nkolo na biso anyokwamaki. Ceux qui se sont rangés à son côté. bato oyo nyonso baza na ngambo na ye, Son nom. na nkombo na ye, Et ceux qui croyaient mpa baza kondimela ye, bosuporte bampasi ekozwama. ont eu des difficultés. Et pensez au frère Branham. bobanza ndeko Branham Lui, nini yango anyokwamaki nango te, de leur foi parce qu'ils ont reconnu qu'il était un homme. pamba te basosolaki azalaki moto na nzambe. Mais de même aujourd'hui. ndenge moko mpe lelo Pas seulement moi. bobelaka ngai te, Proclame la parole. ozotato liloba te, Tous qui croyaient à bino la banso promesse bazondima de Dieu, na liloba moko na nzambe, vous aurez à souffrir. bokonyokwama. Mais il Amen. écrit quelque part, ekomi esika so nous souffrons avec lui. ata tozonyokoma na ye tokokonza mpe na ye. Amen. Wollen wir bereit sein, Romains 8, 17. Alors, soyons prêts pour l'amour de Jésus, pour l'amour de la 8:17 parole, tozala pour la vérité. tobelema mpo na bolingo na yesu kristo, mpo na bolingo ya solo. Si seulement nous atteignons le but, soki bobele tokomi na suka, il pourvoira. nzambe akokanisela biso L'île de Patmos, na ile de Patmos, à cause de la parole de Dieu, akazali kuna mpo na liloba a été nzambe révélée, oyo liloba efungamelaki. a été envoyée ndeko Branham à cause de la parole de Dieu. atindami mpo na litie na liloba na nzambe, Il neu auf den Leuchter gestellt a und gesagt, remis la parole sur le chandelier, azongisi liloba na nzambe likolo ya biteme elisambo, faire sortir l'église de toutes les interprétations, abimisi eklezia na bandimbola nyonso to na bato, la ramener à la parole. amemi bango na liloba. Est la semence liloba yango nde momboto na ebandeli, nous aide nkolo asunga biso à banso, nous affermir alendisa biso na kati na liloba ya bosolo, afin qu'aucune tempête ne puisse nous na ébranler. poto ata mopepe moko te eningisa biso, S'abattra sur nous. ata mopepe ekwei likolo na biso, misisa na biso ebanda kokota kaka na mabele, Fondément et devenir encore plus solide. ekoma lisusu makasi koleka. L'enfant de Dieu koloba na comme nzambe un arbre eza lokola nzete près d'un cours d'eau. elonami pembeni na mai, Ne vous renversera mopepe moko te ekobalusa bino, sens, puis dans l'autre, mais les racines. ekomema yo ngambo na ngambo, ata kubongo misisa ezokota na mabele. nzambe akosenzela po te totelema ngwi Pour nous soutenir. mpo na kosunga biso Grâce, na ngolu na ye, son amour, na bolingo na ye, sa parole. na liloba na Il ye, est plus que capable aza makoki d'achever l'œuvre
ya kosilisa mosala oyo ya bandi kati na biso banso tikino na mokolo oyo ya kozonga akomisama ezala kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Totelema mpona kosambela, togumba mito na biso, tokanga miso, tofungola mitema nde, tofungola mitema na bozali na Nzambe. Kolo azawa tozoyoka bozali na ye, molimo na Nzambe eza lokola ebenge, azomitia na bopolo nyonso likolo na biso, likolo na lisanga, azolobela biso, azosukisa biso na mitema, azotalisa biso lolenge nini toza. Pe azomema biso na ekulusu epai na Yesu Kristo na ekulusu. Nani oyo akotala Yesu Kristo na ekulusu akobikisama na ngonga oyo. Amen. Soki kati na biso elimu oyo zwi nanu kimia te na Nzambe qui n'est pas encore guéri intérieurement, ebikisami na kati na motema te, qui n'a pas encore été sauvé. Oyo ebikisami te na motema na ye, na ngongo oyo toza nkolo azobianga yo. Je voudrais demander ngumba mutu nalingi natuna à ceux qui souhaitent être inclus dans la prière na baoyo balingi te tolomba mpo na bango mpe lisusu batombola loboko. Y a-t-il quelqu'un? Moto moko aza matondi. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola bino kitoko, Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino, Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola bino. Ah, que le Seigneur nous soit miséricordieux. Kolo ayokela biso mawa Pouvoir litoma nini entendre sa parole. na koyoka liloba na ye, litoma nini Du temps de grâce pour ya kozala pembeni na ngolu na ntango oyo ya ngolu ete tolimbisama tozwa ngolu na Nzambe. Y a-t-il encore quelqu'un Moto mosusu azali consacrer sa vie olinga bozela bomoi na ye, un homme qui t'appelle? eza moto akobenga yo te, ezali nkolo Utilise la bouche d'un homme azokoloba na monoko na mutu t'appeler. mpo na kobianga yo. Viens à Jésus. Yaka epa na Yesu, Viens encore aujourd'hui. yaka mpe lelo, yaka sasa Qui ipi. veut encore? Nani mosusu alingi atombola loboko? Moto mosusu azali, Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo. Gloire Kembo à Dieu. na Nzambe. Alléluia. Haleluya. Oh, comme c'est merveilleux. O lokola eza kitoko makasi boye. Te dit dans toute la faiblesse. Litei eteyami na botao nyonso, Mais l'œuvre de kasi l'Esprit est puissante. mosala ya molimo eza na nguya. Remercions Dieu maintenant. Tozongisa matondi epa Nzambe sasa ipi. Père Céleste, tu as vu les mains et les cœurs. Tata wa likolo omoni mitema mpe na maboko etombwami. Tu veux sauver, Olingo bikisa, libérer, olingo kangola, pardonner, olingo limbisa, faire miséricorde. osala bosawa. Accueille tous ceux qui viennent Yamba au Seigneur. oyo bazokoya kuna nkolo. Dis, Olobi quiconque vient à moi, moto je ne akoya epa na le ngai rejetterai na pas. kubwakisa ye te. Sauveur bien-aimé, Mobikisami que molingami tous ceux qui ont levé les oyo mains nyonso so batomboli maboko na bango, maintenant la bouche et Fongola. invoque ton nom. oyo bazokobelela kombo na yo Que quiconque po ekomami ete le nom du oyo Seigneur kani akobelela kombo na nkolo akobikisama, sera béni. akopambolama. Qu'il dise simplement fidèle Seigneur. Aloba Jésus, kaka j'invoque sembo mobikisi Seigneur. nabeleli kombo na yo, ozali nkolo na ngai, ozali mobikisi na ngai, okufi mpo na ngai À Golgotha, na ekulusu na Golgota. y a versé ton sang osopi makele na yo mpo na ngai, mpo na kosikola biso, expier mpo na kolongola mabe na biso, mpo na kolimbisa lisumu na ngai. Jésus. Nkolo Yesu Kristo, T'invoque nabeleli yo, moi. Seigneur, puissions-nous tous t'invoquer ainsi. tika tobelelo biso banso bongo. Miséricorde envers nous. Ozali moto na mawa epa na biso, nazongisi yo matondi nkolo molingami Tout mpo na nyonso à
appelés aujourd'hui. oyo biangi nyonso lelo Permis-les, fortifie-les, lendisa bango kembisa bango guéris-les. tia bango À toi, Dieu Tout-Puissant, na yo nzambe na nguya louange et l'honneur, ezala masanzoli mpe lokumu mpe nkembo mpe na masanzoli pour l'éternité. mpo na seko amen.